Abonnez-vous massivement sur Poulimédia Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Poulimédia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Après avoir pris publiquement position en faveur de l'union sacrée de la nation, le leader de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, et le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, sont venus rencontrer le samedi 26 décembre 2020 le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République et ses hôtes ont eu un échange en toute convivialité de plus de 3 heures à son bureau privé de la Cité de l'Union africaine. Les deux invités du chef de l'État n'ont pas voulu s'exprimer devant la presse à l'issue de leur entrevue, mais l'on croit savoir qu'ils ont évoqué les grandes questions politiques de l'heure, notamment la matérialisation de l'union sacrée de la nation qu'ils soutiennent. Cette séance de travail a été précédée par une série d'audiences que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé à près d'une centaine de députés, respectivement des regroupements ADRP, MSR, AAB, CODE et une vingtaine de députés, sénateurs et personnalités ayant quitté le FCC pour adhérer à l'union sacrée de la nation. Après avoir pris publiquement position en faveur de l'union sacrée de la nation, le leader de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, et le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, sont venus rencontrer le samedi 26 décembre 2020 le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République et ses hôtes ont eu un échange en toute convivialité de plus de 3 heures à son bureau privé de la Cité de l'Union africaine. Les deux invités du chef de l'État n'ont pas voulu s'exprimer devant la presse à l'issue de leur entrevue, mais l'on croit savoir qu'ils ont évoqué les grandes questions politiques de l'heure, notamment la matérialisation de l'union sacrée de la nation qu'ils soutiennent. Cette séance de travail a été précédée par une série d'audiences que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé à près d'une centaine de députés, respectivement des regroupements ADRP, MSR, AAB, CODE et une vingtaine de députés, sénateurs et personnalités ayant quitté le FCC pour adhérer à l'union sacrée de la nation. Après avoir pris publiquement position en faveur de l'union sacrée de la nation, le leader de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, et le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, sont venus rencontrer le samedi 26 décembre 2020 le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République et ses hôtes ont eu un échange en toute convivialité de plus de 3 heures à son bureau privé de la Cité de l'Union africaine. Les deux invités du chef de l'État n'ont pas voulu s'exprimer devant la presse à l'issue de leur entrevue, mais l'on croit savoir qu'ils ont évoqué les grandes questions politiques de l'heure, notamment la matérialisation de l'union sacrée de la nation qu'ils soutiennent. Cette séance de travail a été précédée par une série d'audiences que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé à près d'une centaine de députés, respectivement des regroupements ADRP, MSR, AAB, CODE et une vingtaine de députés, sénateurs et personnalités ayant quitté le FCC pour adhérer à l'union sacrée de la nation. Abonnez-vous massivement sur Poulimédia Télévision, cliquez sur la cloche de notification
et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo. Nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borfelin bana bitike mosungi abaveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga. Alongola nga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai atie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te ebobeli nzela na yo. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borfelin bana bitike mosungi abaveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga. Alongola nga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo atungaki nzela, kasi otikaki lola ye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali. Ote nalia natondisa malesi. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba Yesu azali lisungi na nga. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolengi na ngai.
ndenge na ngai tala na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo etesebaka te. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.